Ma Mission TV, Ma Mission TV, Ma Mission TV. Ndeko ya Ma Mission TV lelo na cadre kaka ndenge tozalaka ba servante na bino tosalaka tout pour na ko satisfaire bino lelo to tambola ki to lukaki bana poto ya Paris ya bisika nyonso bozwami bino nyonso bana ko lela to kozwaye wa pishomi animateur wa binisi bato na bonane oyo donc azo continuer pe ko binisa oyo oboyango alukasa mokili na ye po wana ndeza vrai biso wa to confirmer ngo na Ma Mission TV yango to lukela ki bino ye yo to yeli bino ye show me ye na yende to beta na masolo à chiffre 9 où ils ont cartonné partout dans le monde na zapoda ko kene mbango to kene ko yamba déjà invité na biso. Bonjour show me. Ouais, bonjour grande dame Takaolati tenir ba madame quoi, donc bonjour quoi. Bonjour show me lelo to yambio. Show me après parcours à Moulaï au sein de la musique. Combien de sabiso sali combien de moula la musique bando banda? Bon, on dit na beti ataba na beti 10 ans. Donc na beti na kocha na parcours na minutes oyo on a compté na minutes parce que so na zonga pena ba côté na uta tina calculango tout mais ce groupe ça sota ba 17 ans. On se comprend donc mais na ndenge ya calculer quand na zana na parcours on a sali na makamutu na sala. Donc je peux ça 10 ans quoi, 10 ans de parcours quoi. Shomi a sali 10 ans de carrière donc a outi musika ti a komi lelo na 10 ans de carrière no to ko rappeler na bandeko ba msusu ba moninga ka Shomi na chiffre 9 mais Shomi a outi musika Shomi a leka et pas manda chanteur a leka et pas président Jos Diena mais ba tout vraiment ba découvrir ka Shomi té mais grâce ya Robin Omundibu lelo Shomi a yebani internationalement otoko koloba kota lelo ko wana okoloba na président Robin Oni. Non, kota lelo ko wana en tout cas ça est logo mobu et aventure té et c'est le comment se quitter parce qu'il y a personne des vie mobimba donc azamu tout moko boye son azolo mama kamne France avec beaucoup de respect vraiment beaucoup vraiment de respect et azamu tout oyo ngafina son c'est la ka ba merci belé ba merci ka belé parce que en tout cas ils a raté quoi donc bien fait oya pesinga en tout cas ils a raté quoi donc na jeune pena pour mon abnage président moko jeune façonné animateur moko boya jeune p en tout cas ça vraiment pas si mais il est vraiment dans le cœur moko boya monene makasi donc andimanga na ba lolenge na nganyoso et apesanga ji lobi au décevoir yete po bino bozalaka so osali moi succès boy lobi ekoma o na kepe na créer bord nanga na sa eloko nanga lobi to yoka Shomi te que non o Shomi en coulisses ça créer bord na. Non, même pas, rien à voir, même pas. Rien à voir, même pas, donc, même pas, donc, n'a pas décevoir jamais. Et Yemoura Yebi, Ayebi n'a noté Shomi Nangoueri, donc, c'est mon premier fils, et puis c'est un fils Oyo, à Yo Karamakam Naebi, parce que parlant lui, à roi papa, quoi. Donc, à papa, quoi. Donc, Robin Omundibu, c'est mon papa, à Kopandu, les Oyo, donc, nazaka na funa peseka yeka fuba merci leka donc yena ko tseka la ko décevoir était ngala on zalaka toujours penina ye et na on zalaka penina ye et puis biso toza nouvelle énergie to yete na musique tout ça makambo ba mikolo ba sala kana o ba tutu ba sala o aki place mo ba kabwana azaki place mo ba kabwana suite ko kabwana ngo mona pe ba se retrouver na bango te suite nango po mona na ye mo ko pe mutango a se retrouver te donc ngana za pona wana te biso toza nouvelle énergie za musique mo ya sika et na ba bizaleli wana te yango ina bizaleli mususu donc eza pena na ndenge mususu quoi soki ezalaka bongo nde Shomi azobana biso batu ba osepela makasi Shomi to beta no masolo ya chiffre 9 otoyeli lelo donc album ezo cartonné générique et binisi partout to ngana confirmer ngo oya boya ngo sala mokinae parce que même na ba bébé na ndaku donc bébé altesse ku to yoka kaka chaboy donc oya chaboy te italien donc tout fois chaboy Shomi tango tala chiffre 9 modèle est cartonné donc na bonne année Kinshasa partout dans le monde donc okenda chaboy donc ozo tala ngona yo moko ba sentiment des autres. Non, bah sentiment n'a pas besoin ça la makasi ça a plaisir nous remercier d'abord le bon Dieu où vraiment a gardé biso et puis longtemps et a passé biso puissance wana na pouvoir wana ba comprendre que non ils a biso et puis mutu a garder batu
donc tellement il a gardé biso bien on moni bat bazo c'est la peine à biso donc il y a les bossons tel bossons on remercier Nzambe puis mi balé on remercier Robin Omundi Boulom à la peau blanche parce que c'est lui qui est le créateur quoi donc il t'a créé arabiso bani tout ça là babilo quoi non so ka bumundu bien que chomi na ngori na ye chaboy ale tikelanga pena boake popole landu ale tikelanga pena mona dula sebilele tikelanga pena mona belengombo japonais bilambebele ayo chaboy chana nuboy chana le brin champagne na kota fait c'est bougoyo na naviguer Patrick Bitembo de convaincu fista boloko dia badalaka na Facebook chana nuboy na kote bojo tumba pole bwanga gaz na gaz ayo John Bolikamba balobi chaboy donc voilà tout parce que bola na biso bo sepeli koyoka show me en live wana boyoka ki na studio mais lelo sko boyoki en live boyoki chana boye en live show me ba fort ba difficulté nini okutana ki na ngo pona ko réaliser pona bo réaliser chiffre 9 na ba krina en tout cas la difficulté qu'il y a travail il y a travail que l'on appelle à part travail que travail dur que l'on a idée vanda et puis que l'on a parlé qu'il y a studio comprendre donc faut jouer à la stable faut que nous apprenions donc faut apprendre complet quoi donc convenant car il y a souffrance tant sur la voix il y a mon journée mon caprice à voix et puis tant mon faut trop pray faut trop concentrer dans le sambo pour nous amener makambo quoi donc moi les titité biso les titité biso nous amener makambo nous amener makambo quoi nous amener makambo sope les titi ngabanga les titité les titi sur ça non zwango na simbi les titi na sakaneli les titi et puis na bouaki les titi donc voilà pour ça les titi quoi idée mo yelinga wana tango lobi ba difficulté okutana na ngo pona ko réaliser chiffre 9 show me na surtout ba animateur ya mboka na biso Congo mingi ba cri na bino en tout cas et c'est ça ba parenté parent mon kota osepela vandi na ndaku ayoka ba cri na ye moko boy mais show me na mono wa yo ba cri na yo eza bongo te donc tango vanda ka conception no luka ko pesa batu ba cri ya ndenge nini tant que parents aussi show me as parents oui na pesa mo ba cri mo éducatif oyo ko sala bana bien ko sala batu tout bien et ba cri mo ko boy oyo no na te ya batu on se comprend na te ya batu ba vena ngalo ba Jimmy Kinda ba ebi makambo yo et ba loko ba nani ba Miguel Kesse ba ebi makambo yo ba loko la ba vena ngalo na zo pesa o mikolo na zo bwaka Teddy Fico Abraglodi service donc fait Teddy Fico Abraglodi service donc wana ba bishomi na ngori ndenge na yaka na ba idéologie ba cri o ngana te ya batu mer ngana yela batu ba cri moko boloko la ba zala mayele na mibala gisase na te ya bino ba mer soka melibi mela kabelo mbongwa gozimele yo mwana bogo banda ko elela etire ke boko tela miswe pona lokoso kisasa lelo mishina badalaga te mama nanga okanisa zo shina ye nzoko zo shina ye okanisa zo shina yo nzoko zo shina ye bozo shina na popolandu mibala butu baje amabe tobo on comprend donc toujours nazo conseiller batu nesi batu sokola mata coin on comprend nandimi yango te na boyango eza makasi ya mwana mobali te kachu oyo eza normal te mutindo zo kende nanga eza normal te oyo mutindo zo lela on se comprend donc on se comprend que na te ya batu na yesu wana na yesu batu masanga na meli na mbongo nanga bakuti nazo cha na mbongo nanga ba ide wane utaka wapi pa na yo moko to président Robinho nde mutu apesaka yo en tant que petit non président Robinho apesaka nga ba ide pe apesaka nga pe ba ide mais mingi biso to ba animateur donc biso to ba animateur biso nde batu to yaka pe na makambo on se comprend mais lui il est passé na ça azal rola un de créateur na kata mouvement na biso on se comprend que soka fandi bonza mapesaka ba cri ya lelo mwanza mapesa crimo rezali ya lelo abizu maman chomi na okelo mo weza chomi comment non zweloko na swaka pe nga pe na yaka na ba ide na nga
On comprend le roi Nogo Vincent, yeah. Allez Nogo Vincent. Papimbenga papa love nako kende na ye nako la sur data voilà na leli nako baluka na ye Joël Mupungu Bodrick Mupungu nako baluka na ye Olivier Mupungu na leli. Donc ça c'est Chomi Nangori don na pesa ka baboul presque azapena yem tazapena makambo quoi. C'est lui qui est le maître de tout quoi. Donc voilà. Angelo Sanita Wayeye o azolanda biso depuis quelque part à tinenga obi Laetitia Balu tunelanga Chomi mutuna oyo Chomi lelo bakomo benga e coach yango kombo a coach yango eza président Robino nde mutapesi to yo Chomi siko akomi coach ba animateur tout ya RDC to nini oloki makambo te na kombo na Chomi obanga te makambo nini na kolukanga na za coach ba animateur oso comprendre na chiffre 9 na ebisio banani o bazali banani baza banani tanga te batu basali o baza pe keno bazaka na kata makambo ba joueur bazali ba coach baza ngana za coach banani ba capitaine bazali batu obanga makambo te na coach ba animateur oyo luki kombo non naza ibenge naza na ibenge parce que nazo banga makambo te po yo momonite na ba générique yango nyonso yoti kobima na ngwa boki kolekanga na obinisa mboka na ministre kolekanga azate bref année c'est moi. On se comprend parce que je suis le coach. On se comprend pas tout ba boaki na ba mais souki na ba télévision. Mais nga penon senti que logo mo bimi bo etina ba bar par-ci par-là tamboli, o senti na ke luyalu. Ozo na moto makasi c'est quand ngozani. Mais secret ça lo sambo. Tozana ba Jonathan ba forme to lamuki na tongo to boule lo sambo. On se comprend. Avant tout là to uti to lengi to nga va to là tout sur na nzambe. Parce que c'est lui qui est le maître. Parce qu'on a besoin de Tanzambé, grâce à grâce à Solana Yemoko, sans intermédiaire. Que na Solana mutu mo pa yebisela nzambe te. Ngazwa tan Solana Yemoko. Nzambe ni wana nzambe pe ba ebele nzambe nyongo shomi Solana Yemoko. Ah. Na lobi na yo nzambo yo yebi, oto yebi, créateur de ce monde. Mutu asala biso ngana yo to telemato so pouvoir to simbela micro. Mais yene na Solana eti. Yé mtapesinga makambo yé mtapesinga makambo zo monanga mopepo to zo monanga yé moko mukolo mokila lobi non na minute eza yo Chomi Nangori Chomi plutôt en tant que grand animateur oyazana parcours moko nenazo sala donc to ebi keti na ba 2020 ba olobela encore Chomi koleka encore lelo pendant lelo biso na ma mission TV to confirmer puis to féliciter Robino Mundibu et puis toute la grande équipe et puis les coachs Chomi asali musala moko vraiment oye ya kondima po e mona na miswa bato ba projet ni nozala ngo surtout pour l'année 2017 et surtout que non ezane bandé. Ouais, en tout cas vraiment ba projet tozana ngo ezami mingi kaka nazo bosser de dur na minute ba projet penezaka ke nazo bosser dur pour na atteindre vraiment niveau mususu koleka longwa te ozalaka pas président Robino. Oui, toujours ngana émission na longwa te nga longwa na baloyi non bomba nga bando 5 ans 10 ans plus tard bombo ko comprendre ka ke ngai ti bando moni ko pola longo po moni nga na zaka donc nga na zala kaka donc nga na zala kaka donc nga na ko longwa te sauf que ezaka ke non naza posa ya batutu o balingaka la bonne musique ba soutenir orchestre na biso pour biso to lela na troté quoi mais bango bena batala biso na liso suka et ko sa biso bien ba fina nga lokwa ba Francier weta papa Chansard so bataninga na liso suka nga Chomi Nangori en tout cas ko sala nga bien ba fina nga John Bolikama yemi ko na so boka John Bolikama dans nouveau riche quoi yeba kanga mara longo na papier Didier ma boss de boss mo konza bilamba na yo yebika donc na bo santé Francier weta mon vieux Francier, où est ta papa Chansard? Francier, où est ta papa Chansard? Il y a bien un petit chemise à calme. Nazo beto mutuka ta mwana mutuka pour m'ambier ça bien. Et na bossa ni te fait nanga brinch nganga. Et na bossa wana obora sko batu nanga basala ka yebika musique. Na bossa ni te Christelle Kinda Irène Lukeba mama ya bana. Et na bossa ni te Teddy Fiko. Teddy Fiko o nazo boaka ngo trop na ebi Teddy Fiko Abra Glody donc Teddy Fiko Abra Glody yo yebi service donc
nazo sang sa te po yo mam to so like na yo et na bosani te bika ba fe na nga o ba soutenir nga pe na mo bele Joël Mompungu masana nga wana masana nga Joël Mompungu masana nga Olivier Mompungu Bodrick Mompungu et yo yebi quoi Miguel Kesse chomi na ngori yo babi mikolo ayo chaboe. Merci beaucoup Chomi to komo ke na suka me mutuna mo to ko kabola te soko répondre nga na mutuna ote Chomi lelo abimi ayebani monde entier abanda musique kala to ko baka banda musique muke akola na musique na kati na e Chomi idole na yo ezalaka nani obanda o rêver kokoma nani puis yango komi lelo idole no ezala bon idole na nga vraiment isa fait beaucoup on se comprend ba idole na nga et ba papa na so ebisa autre idole na nga eza ki ko za ba fait beaucoup idole na nga susu animation sikonde idole na nga nde na landa na mandinga ba makambo yo ebi kaka natala fe na nga tutuka luji trop natala tutuka luji trop et natala pe na yo ka pe c'est le scram makasi et na so pe temps pour na muta ba idole ba ndenge bele ba goût bele yo mona zo bimisa ba sorte moko boya ya musique mo bo e ratarate ba fe na nga lokwa ba apocalypse tiré à rime obuka tiré à rime obuka fe na nga boka taba mobali komona nga boete eloko nini ningisaka sa moshoro kidiba Emily Kinkela ibma mnazoloba Emily Kinkela serranga ibma mnazoloba Judith Tsumba compresseur et na bosanité ser na biso Ana Luboloko en tout cas na reconnaître parce qu'il y a soutenir nga tona kinda quartier la terre et a soutenir nga en tout cas vraiment Ana Luboloko et Judith Tsumba compresseur et je fais 6 Kenzo Mabele à franc et mingi on peut ça ka nim nanga ouais moi numéro contact plus de 143 pour bazo lukanga pena monde entier et numéro chomi nango reza plus de 143 09 90 35 60 94 au bande plus 243 09 90 35 60 94 wana ndi bokozwa chomi nango record cha animateur toujours na pression kaka ya kobini saka mboka et puis na tika binote bika ve na ngalen zulu kabwiko union européenne et na bosante ani walo et na bosante yuyu kabwiko fe na nga yuyu kabwiko batapoto Jonathan nani Gimpunga Terminator donc Miguel Kesse donc, ok, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je m'en vais encore dire un grand bonjour et un grand merci à Angelos, Anita Wayeye depuis quelque part, Jérôme Wayeye. Et je dis encore un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Là, je vois Homo Fortis, Elikia, et je vois Jenny, et je vois tout le monde qui nous ont soutenus. Chomi to kosi saboete chanke obetela fo betela bana poto mo eloro moko boye ba sepela. Ya chiffre 9. Babina isika ba tala ngo donc. Eleno yo. Hey asane loko ba papa balinga mwana yo azana ngo. Elene loko nini asana ngo na nsotone. Sokeleki mibali balandisa kemiso azana wolo te azana diama te azana mapangu te azana mituka kasi loko nini président Jean-Sika Beyaka baka bas international balansaka emiso boy azana masolo minene bayaya banoko baluka kelena azana oh azana ngo. Merci beaucoup Chomi, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye. Donc voilà quoi. Ok, merci. Ma Mission TV.